Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bandeko ya baruti tabernacle bango pe lokola baote kosisa bongo milulu miye bazalaki nango etonga bango kuna na mama likambo boni koyamba mulimo mosantu ete mangani yango elekaki malamu mingi penza ebele na bato bamonaki loboko na nguya na tata tolanda boni moto na nzambe alobi nalobi banda 93 ezalaki bien mais oyo semaine oyo mieux. Ils ont dit extraordinaire. Dans tout ça, plus de 500 000 amours. Voilà les enfants modestes. Il y a même 1 million. En Afrique, en Australie, au Brésil, et pas la terre, c'est ma campagne, et vous savez, le Canada, les États-Unis, ils sont dans le mandat pour le maman, ils sont dans leurs églises. Donc, bilan n'a pas été positif. De comme il attend, bientôt, c'est l'enlèvement. Bilumoko, Boza Komona, pasteur Lumbemba, Azabouma Mwasinaï, Alobipe Aza pasteur, c'est qui a manqué cet esprit. Boboli, pasteur Bazo Koya, na 4 églises. Nabana ensemble. Donc c'est que Baza a un besoin. Les hommes ont besoin ils allaient Saint-Esprit. Pour ce que Saint-Esprit y est. Parce qu'après il soutient. Après il soutient. Ata basi à moi. On va la paix à la basi ma communiqué. On va y aller comme au père là-bas. Baza koleka baza kozonga baza koleka baza kozonga. Oya du Saint-Esprit azali purifié. Ils ont le côté faible. Et oya du Saint-Esprit ils ont la puissance. Mais parce que nous sommes bazo qui ne tient pas ya banganga. To baza ko la magie. Pour comme passer là comme passer. Baza ko ya hôtel ngani. On va passer par initier ngai. Ngai. La initiation ndengeni. Abina uti pointe noire. Na miracle ndenge yo sala wana. Les messieurs de l'initiation. Na kamati eti na porte na ngana kangango. Boum. Ngai na ibi magité. Na ibi ngangate na ko initier na. Donc, ils ont besoin du Saint-Esprit. Na kati ya Saint-Esprit des bâtons ezali. Na kati ya Saint-Esprit des puissances ezali. Tango azwi domo ya makasi. Nde aokele boso. Pe église ya ko bato pele ngati ko 30,000. Ozolanda ni. Ao seksa ngai. Nazana do ya kotea. Pe nazana do ya kubikisa bato. Nakoza kana oya ya kubikisa bato pamba te. Il faut d'aller baper kotea ngana za pasteur. Nazoka verset moko tant on a été yango bato ko. Pourquoi? Akutana kinanza. Le binanga tu es un prédicateur. D'abord comme si un prédicateur. Soki batu basepeli na yo batu bakoya so matin ya lweza kaka kufinga batu kufinga bapasteur mosusu batu bakoya te oyebisa batu baza kolanda biso
tu baptisé plus de 700 dans 4 jours. Donc, ce qu'on me dit, tu as baptisé ma Saint-Esprit. Avant, Dieu a appelé ça mon Saint-Esprit, il faut dans un baptême, na combo na Jésus-Christ. Baptême, il y a comme un maï, il y a une longuité. Il y a une confirmation. Azuma Fouta, a dinga une longuité. Gana Zokia. Nazokia bon. Azuma Fouta, a dinga. Aujourd'hui, confirmation. Il dit, aujourd'hui, présent Saint-Esprit. Non. Baptême mes amis, il faut qu'on ait mon manamaï. Présent comme Père, Fils, Saint-Esprit, présent comme Jésus-Christ. Nous disons, nous disons, Jésus est la condition de maï, comme Jésus-Christ. Alors, là, les amis ont rempli toutes les conditions. Aussi, vous avez baptême sous la monte. Et le bâtiment acte de Pierre Abaïna Bango. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Spécial dimanche molulu monene e salimaki kuna na eklezia aseka kalembelembe oyo ekambamaka na mosali na nzambe mopakolami na nkolo François Mutombo. Voici l'homme solo moboko ya milulu yango ezalaki bongo. Prions pour la nation tope tobondela mpona mboka ya solo elekanaki malamu mingi penza etuluku ya basali pe bana na nzambe e bomoni na bilili bayaki mpona kobondela mpona mboka na biso Congo Démocratique. Kolo mokeli na nyonso oyo andima tobotama bakongolais asala biso ngolu na mateya ya mosali na nzambe alobaki ete mboka na biso ekoki kokabama te, mabele ya Congo ekotekama te epai ya banguna atako bazali kosala miango na bango kuna na este bakokoka mboka Congo te. Nkolo azali elonga na biso apesaki bana Congo eliki ape bana na nzambe banson ya kokontinue kotelema kobondela pona mboka mpo ete satana esi tolonga ye na ekulusu. Yoka oya yebi alingi Congo tozoyeba yelelo nazo te muke to prier ce qui aussi ici offrande de l'église biso nyonso avant to bima mutu nyonso kopesa $1 pona basoda na est 2000 francs to osala collecte lelo ata nyonso mabane za muke oya biso to kopesa acquis des droits to soutenir pe to soutenir na l'ensemble to soutenir $1 2000 francs soko pesite oza congolais te il faut totala ba origine na yo faut totuna yo papa na bino azana lelo tala de luka 2000 francs de $1 2000 soka opesite yo pele façon na mona zolo na yo na duta odimo wanga tala na zolo no tala yanga itala ya yo kaka na milulu yango bayebaki kokumisa nkolo na baloyembo pe mabina pona kotalisa elonga etozali na yango likolo ya satana na mboka na biso Congo Démocratique. Atatolaki koloba ete este ekokabama te, ekotekama te epai ya banguna mabele ya Congo ezali sacré pona bana Congo babika bolamu na yango. Satana aza na kokoso po aye kosimba mboka eye basimbaka te pamba te basali na ye batelemi penza na mpiko
pona koyebisa nkolo mokeli na nyonso ayoka mawa na mboka Congo pe asala biso bolamu. Manso malekanaki malamu mingi penza mokeli na nyonso nkolo Yesu Masiya tondimi ete losambo eye eyokisami pe biyano na yango ezali kopesama mboka na biso ezwa kimia ya sekolo lenge makomi na elobi na pesi bino kimia na tikeli bino kimia na pesi bino te lokola bato ya mokili bakoki kopesa yango nde ezalaki losambo ya mosali na Nzambe François Mwamba pona mboka Congo démocratique na elobeli ya journal télévisé chrétien bazangaki maloba te alimboleli biso. Mais en ce que je sache, dans mon candidat n'a dit que Jésus a proposé qu'il va envoyer il faut toujours prier et ne pas coller. Tant que solution dans le proximité de nos ensemble. Et puis surtout dans la conduite. Tout ça, pour éviter de venir s'embêter là, dans des gens qui sont s'embêter. Et là, il y a des gens qui sont prier dans le ciel d'exaucer, puis ça va qui me la base pour défendre le Canada. Nazana besoin de consulter mon côté. Naza congolais, nazopika na mabila Congo. Les deux dimanche, passer na pasteur dans l'église na dans ma bonne je ne peux pas les déranger comme un mususu. Quoi y a tout ça, Nzambe pour prier, nazana besoin ya multitude. Donc talisina mukanda na Nzambe. Abraham atuni abo tumbo Sodome gogo. Parce que tu viens Jésus. Nzambe jusqu'à bazar te vient te ça pour. Ah ouais, les gens te disent plus de 20. Zamba udikisa kwa kama Yesu na Biblia isale beba procéder ndenge dans social anzala même Josaphat aussi aka ko consulter Nzambe parce que le Yesu faut associer ya mtu zo associer ba bazo bonda na Biblia bazo bonda ce que tout le monde na Biblia to soutenir soutenir sur basale na Nzambe et surtout plus armée na biso za na front Nzamba tia bango maboko a soutenir bango bazo ngana ile soki tuboni ekotumwa malonga tokotunaka bakoriente biso mwana ya Congo engumba mokonzi Kisasa ezali penza na posa ya losambo na yo totelema elongo tosimbana tobondela nkolo asala biso ngolu na mboka eye kolo akonza lokola mokonzi na mboka Congo. Célébration Liziba. Célébration Liziba nde milulu minene ya kopambola nkolo mpepo ya kubonzela ye bana banso baye bazanga baboti bana baye mokili mona pamba ebwaka esundola pe mokili etiola bango ekozala pe libaku malamu mpona yo ndeko kopambola bana nana misolo mia yo biloko bia yo mpe na makoki manso ba Nzambe tata asila kopesa yo mama na likambo koseka ngai te oyebi lobi na ngai te. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est bien moi la sœur Ruth Ndina. Kokanisela ba orphelin ezali pamboli. Toza kobenga bino na mukolo munene oyo mabondeli ya célébration oyo ngai wa bino mama Shabani elongo na mosala na Nzambe ndeko na biso Ruth Ndina ako utela mikina poto pona koya kobondela ensemble pour la faveur ya ba orphelin pe ba veuve bien-aimé bibelobi atoko sa nyonso kobota na te loboko na kosunga veuve pe orphelin nyonso mokolo le 3 juillet na 13h à l'église de notre maman Micheline Chabani. Bien-aimé, l'avenue du stade numéro 699, quartier Matongué, commune Yakalam. Yo ozalaki orphelin, obotama, okoli na bapasi nyonso Nzambe lelo apamboli yo kozanga te. Yo oyo orphelin, les enfants dits de la rue boya. Tokozana ba invité lokola maman na biso Micheline Chabani, papa na biso Matou Samuel. Frère Nelson Kiken, Bikoro Singel, Maman Nabiso Clarisse Kangou, ainsi que groupe partage son pain avec celui qui a faim. Bien-aimé, Yaka Omona Loboko Nanzambe, Kozanga te, Yo Oyo Fandaka, partout dans le monde, Komona message Kozanga te, to Bengishio. Ticket nkolo apambola bino, peto tombele bino banso, boye malamu. Association des musiciens chrétiens du Congo AMCC na mokuse oyo ekamamaka bongo na moto na Nzambe Patrice Ngoyi Musoko boye baete
manda ya ye te bongo kosila na ntina na bokutani monene esangisaki bayembi ya ekolo na biso na ntina na kotala boni kolengele mayangani ya sika mpe kopona moto oyo akoyeba bongo kokitana moto na Nzambe Patrice Ngoi Musoko tolanda boni yeme alobeli biso. Tondi Nzambe mingi mpona mokolo ya lelo parce que eza mokolo moko oyo na lukaki yango mingi. Mais tozwaki te occasion compte tenu ya pandémie oyo eleki na kati ya mboka ye ko perturber ba calendrier de travail ya bato ebele et nous aussi et touchaki biso ezali mokolo bo monene lelo mpona koyebisa susu bana Nzambe pour la 3e fois surtout na kati na plénière na biso que mandat na ngai esi esila ndenge esilaka na tour ya liboso ya mibale na postulé te mais comité pe assemblée ezongisi ngai kolandisama article oyo elobami na kati ya statut que soki candidat amonani te le président en exercice akoki kocontinue mandat na ye. Alors deuxième mandat na nga ntango esili nde tozela moto azomonana te ti na moni ndenge ezokende. Je crois après avoir koloba ouvertement na kati na baplénière que mandat na nga esila bacandidat bayeba déjà se présenter et commission électorale il faut ezala déjà installé. Merci. Alors lelo enfin Nzambe akopesa nzela kelo kwa nesala manazana esengo pona mona toyeba su ko encourager moto Nzambe akobimisa ya sika po amemisa AMCC tina bisiko Nzambe bomba pona yango po musala oyo ekoko beba te musala oyo eza musala oyo Nzambe atomboli biso to banena ki pasteur te kuti nazako boya ki pasteur tia yeko obligé biso ke non faut pe obanda kusangisa bana po te akapar ko te na balabala mais musala na biso ezaka koyemba ekobeba te et lelo Nzamba sungi ke commission électorale salami bomoni yango osiko ba banda musala na bango ndenge sengeli bien sûr na lisu na biso pe tozotala pona na posa na mona moto Nzamba kobimisa to encourager ye tozwa pe tango ya kotambwisa na ba province bisika onionso AMCC ezui ampleur ezui misisa nango parce que oyebi AMCC na zwaki yango kana niveau ya Kinshasa ba province bazaki concerné na AMCC te na tamboliti na ba province pour ko conscientiser ba bien-aimé mes collègues chantent comme ça bon photos à la bon moko ti le ndenge komi pe vote ya tour yo je crois mutunio semaine ba province il faut participer na yango azala électeur pe soki esili komema bango moto akotan akobima na mema ye na ba province nyonso pona kotalisa officiellement et pas na bandeko nyonso bayibake bokomi na président ya sika eza Patrice Ngoi Musoko sosote mosusu abimi pe biso totikali kaka bato ya histoire. Nous avons parlé sur 3 points. Oui, ça nous prend ma porte d'entrée, il y a condamnation. Première porte, nous avons expliqué sur le sang. Condamnation na makila muto abotami nango. Et deuxième porte, c'est le nom au mutu. Azokuta. Comme on les a déjà sacrifiés, bien comme on est dans le monde des ténèbres, on va utiliser sans le savoir signification. Mais ça n'a pas fait dans ma vie, il y a pas tout mené. Et puis troisième point, c'est le parole prononcée. Oh, entre autres, mauvais sort, maloba mabe o batu balobaka likola baninga mosusu eza ne fait ce que nous condamner peut ezomema condamnation na bomo ya bato. Donc c'est un peu ça en bref oyo tokokotanisa na
peuple de Dieu. Et tout petit exemple, moi, même il y a un mot à la mission. Tout à ici, comment est-ce que Mboka qui s'est développé, mais comme ce que s'est développé dans Malouba et Batou. Et donc, c'est un peu ça, au total ici, le peuple de Dieu. Dans ma condamnation, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. C'est Jésus-Christ. Et là, il faut que la personne sache au moins qu'il doit voir des hommes de Dieu, ou appelés par Dieu pour une orientation réelle, pour même délivrance ou bien pour la condamnation. Ce que tu n'es pas compétent et nous continue toujours dans la complication dans sa vie, puisque la clé est allée. Oh, il va fouiller la porte, son mot de porte, pas qu'à chaque porte, ils ont une clé là. Ils ont une clé, moi, côté de la porte. Donc, même dans la condamnation, et ça, na bateau, il faut bailler par l'une pour orienter mon truc. Ah, le pape, ah, ça là, ah, quel débat, ça, au moins, Dieu va vous assister. Mais il faut que nous appelés de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque ils sont appelés par des hommes, ils sont à cause d'Anzala, enfamé, il s'est fait serviteur de Dieu. Ils sont Satan, il est serviteur de Dieu. Il n'est pas de Dieu, mais il est l'incarnation du diable. Et nous sommes à Kessimba magie. Et suite à Nini, à la popularité, à la bateau, donc tout ça, ça compte. C'est pourquoi si on peut à beaucoup désorienté. Mais si on peut vraiment pas un bango moko, disons, et pas un zambé réellement, orienté ou bien, et puis tu verras que tu seras délivré sur ce. C'est ce programme. La prière du lundi au vendredi, tout ça dans donc de 5h à 7h du matin, et puis la culte de 11h à 14h, et puis de 17h à 20h. La culte de l'Usso et en voilà, pratiquement des 2 ans. Sans oublier que tous combat toujours. Ya aseka yolo bango baote kosisa bongo milulu ya bango o bazaki na yango na mama likambo souviens-toi de moi tolanda boni boni bayangani yango elikaki na bokambami ya mobateli mpate ya etonga yango Nzambe apote ya sola makambo na yo. Amen. Yebisa bazin lelo Nzambe akanisina. Olongo na yo. Oh remercier Nzambe. Yebisa merci parce que toute sa famille. Yebisa Nzambe lelo kanisanga. Soki famille na ngamba tu papa. Olo pam lelo. Pam le passé. Merci. Tozalaki na message ezalaki moko oyo tolobaki que Seigneur souviens-toi de moi. Oyo ezalaki mama na likambo tomeki mpe kotalisa bana na Nzambe lolenge nini tokokandisisa Nzambe ke tozali baproblème eza ebele bapasi baminyoko maladi esilaka te tobanda kosenga secours ya Nzambe yango tozwaki teme ya souviens-toi de moi. Makasi parce que komona papa koya epai boye eza signe ya reconnaissance, 2 ezali considération ya ke komona papa na occupation nyonso aza nango mais à disposer temps ya koya kopambola biso. C'est vraiment eza esengo mingi mpe eza lipamboli mpona na ye. Temps wana eza déjà révolu, temps wana eza révolu mwana akoaka na papa na ye papa akutikala papa azaka moto azali malade condition ya kopesa kutana bato ezalaka te pasteur nayambaka chaque samedi na tonga nayambaka de 8h
jusqu'à 13h, chaque samedi. Et tous les jours, Nayambaka, s'il y a urgence. Sinon, on a délégué pouvoir dans le département. À chaque jour, le professeur Zali, sur Bapayabaza ou bien sur Kibakam ou Zali, tous les jours. Et puis, dans la prière, chaque jour, de 5h45 jusqu'à 7h juste. On a culte matinal. Les soirs, c'est de 16h30 jusqu'à 19h30. Dimanche, tu as 6h, jusqu'à 9h30. Alors, adresse à l'église, tu as avenue Capella, numéro 23, dans le quartier Yolo, dans la commune de Kalam. Tu as la Capella non loin de Pont Mopono. Nebisika Aseka Yolo et Zouane. Là, il y a un Nzambe, Moussalo yo, Ezaka yo. Yo nekolo Moussala, yo ndo yebe ulingi na kota Moussapso. Alors, ceux qui m'ont tenu sur la table de là, ayoki que Tamouas Kaisa place one. Et que mon a un problème à monter la solution. L'objet a gagné le bien en négociation. Donc, bien en abakoya, parce que bateau sa solution. Donc, il n'y a rien en dehors de ça. C'est la prière. Et puis, quand on a le monde en Zambé, autour sans Zambé. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.